minute soki bokatani kuna. Allo? Allo? Naza koyoka na banzi papa na biso Jean-Pierre ko bouger mingi te moi mama kelele les alliés vraiment boza la bongo toza koyoka yo papa na biso. Ok, zaka kwa jeune nous so botani bon kaka azuri na komeka meka ko tala ba ko kimwe kaka na salaka na sala ki na sport biso na zala banda ki na boxe na sala na foot mais après la musique c'était comme le Congo de tellement la zaki na ville ya Kisangani mais la vacances na à l'époque na za mingi na Kisasa et puis on attend le vague pendant la bella la 69 Zaiko bandi et comme par hasard la carte ya Zaiko mon cousin Gina Akina Kati et puis comme quand on les alaka zaki exemple là surtout moi problème c'est passé qui na Zaiko à l'époque et puis les cas qui parce que nous on a eu dans moto à côté mon puis il y a la Kisangani comme il toujours là chanter au Zaiko tout ça ngapi na comme zo goana parce qu'il y a comme qui de temps en temps qu'on peut dans la musique mususu de temps en temps ça ngapi na bande musique na makuna quelqu'un ko landa kai na sima après la zone na ça na zone la place il y a solo to zali koyoka yo na banzi papa na biso Jean-Pierre na banzi kuna azako bima entrecoupé vraiment bo meka ko bongisa vraiment papa na biso air moko alobi air moko toyoki voix et kimi papa na biso toyoka yo vraiment na kimia zwa maloba. Ok, yango nande to bana so na bandaki mo ba groupe ya mike ya étudiant groupe mo ngene ya kina Kisangani na uzaki na ngai quand même ko la place va nous répéter je peux te causer ya jina ifunge et puis pare bayemba kalwa kaka na continue na coupe moi qui groupe nous même avec le plus jeune 2 mois après groupe en Tanzanie qui m'a qui construit ça la groupe ça sans musique comme je te le plus jeune na peut-être un chanteur venu à nous on a fait maïna qui va na tabi chanteur de belé sous sur la zone que tu vas dans l'époque tout ça le monde beaucoup bien ti groupe de tikala comment il le yanga alors na 78 qui était un groupe en mode ça mais qui a besoin de ça la même disque na qui était ça groupe au Tanzanie donc il y a 3 personnes na yoko baki sababa ça chose na Kinshasa donc quand on a perdu Falo tout ça sorti on a pas la cabaret moto na zone à Kinshasa na 79 et cartonné groupe ami bani de bien parce que à l'époque peur du Falo ça aussi la concours de la jeune la coupe qui groupe nous avons pour la casse qui au total les angala et qui a pas fioti puis marai ba qui na kati nous ça suffit na moi ba Carlito à l'époque ba débat ba zala qui va pas na kena bango na comme sous bon le seul mot de Bango après la seule carrière na moi ba le marché na 80 groupe nous ça na yo na continue groupe Bango ils avaient beaucoup de ça à enregistrement parce qu'il y avait que le disque basé sur leur concert il y avait casque bleu où il y a Longos la junior Télé Soukani ça va beaucoup bouger mais ce qui côté moi pour bâtir Soukani il fallait tout ça l'appelle casque vert on a qui beaucoup on a qui surtout quand à côté discographie parce que à l'époque ceux qui vont dans la salle Tara, monsieur disco, monsieur de ça Tara. Et puis soliste, la mission à l'époque, avec la soliste à Zaiko Pépé Manako, ou avec les deux missions côté ça là, tout ça là, enregistrement, le disque à l'époque, il marchait comme un et puis à partir de là, on a bandé déjà, on sentit déjà que non, comme beaucoup d'ango qui m'allait malin, tu vois, comme la chic qui m'a tombé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a chanteur, on va équiper, chanteur, il y a le banc où il y a Virginia, il faut y aller, avec le salarié mystique. Joël moi m'a tombé pourquoi tu as la circuit m'a tombé en et puis chic m'a tombé l'instrument est beaucoup fort donc on va première vivre la musique mais papa na kati monté moni zalaka kana casque na lepo papa Jean-Pierre azali la voix internationale ato zala casque de papa Jean-Pierre akokoto kwa na casque ngambo na ba limbisa zaka kanenge bato banda bandete na kabiso na solo ke biso to jimbaka ke na tango wana bambaka ke zaka conseil ya vivre la musique ba betaka na Kisangani mbongo
bino bobetaka lever le rideau ya Viva la Musique Amazon mwasi na Papa Wemba oyo bino bengaka ye Papa Wemba bengaka bengaka ye Gilles Amazon nde adécouvaka yo yango nde Amazon nde nongo ntango aye na yo na Viva la Musique yango okomaki afaseli ya Papa Wemba moto akokoloba no likambo te soki moto alobi likambo Amazon yo na telemi eske ezala lokuta ya bato ya mokili to ezalaki ndenge nini ndenge kaka biso toyokaki yango yo moko ovandi awa olingoyo na biso moi lisolo yango eza yango mais mwana ekotengama moke ça veut dire que sasa musique ntango yaki na kisangani nani na yebisi yo ke na 78 ndenge na kisasa sasa musique ezalaki orchestre moko esalama ntango papa oyo naosala kuna Viva la Musique alobi yoka lokole biso mpe tolongo bamaki toye na ide wana na makaba bala musique mona bagroupe mingi ekomaka bala musique la musique eyaki molongo papa oyo basalaki aloba to groupe to ekomaki nanana la musique nanana la musique biso mpe tosalaki sasa musique na kisangani epuis alvanga na sasa papa Wemba na 78 wana ayaki wana ibami kaka bajado lekambo te balongo baespérant people baki kosala kara wa musique monika bakoba bamusike ebandi papa oyo bapasalaki voyage mona kisangani mais wana wana ayaki mona kisangani akutaki abetaka malibona ye na concert mona bilele akamwaki parce que eyaki groupe moko eyaki influence makasi ya l'époque bon parce que eyaki groupe moko na kisangani mpe eza groupe moko eza na baorchestre yaki ebele yango eyaki groupe moko lokola mwa top boy ntango amoni biso mpe tobetaki mpe tobetaki tellement bien asepelaki na ngamba bon pas plus quoi bazonga na bango na kisasa ntango na ye na kisasa mpe tobeta na chic moko tonge amonanga mpe tosolola mpe ye moto aka na groupe wana enfin namobeta na nga enleva libe ya Viva la Musique wana ba 80 bayebi baye na bango mpe poto visa 80 avec baimene ya banani misolo mpe suka na ngo kaka yebi mpe na petit wana botango tokozonga tobandobetaka na biso à l'époque j'étais encore le plus jeune moi badébat bakotaki le plus jeune omonika bavoyage ya poto ma voyage akitaki plus jeune nga nayaki susu yana na seconde mokende nakoka na atake ya vivre yaki te na 81 bazongi tocontinuaka na biso obeta kaka enlever le rideau nazwi problème ya santé fallait nazonga soki sangani bapanga babima otala kaka sasa makambo na ezosimba mpe miziki yango mpo olobaki tozomona eloko te j'étais obligé nazonga susu na kisangani peut-être mpona continuer baplace nanga kokoma kuna na koma kisangani nakuta groupe nga professionnel ezala kuna nsima mwambiaga ndonga na gracie yangi lokola baoke jazz wanaki groupe mona nakuti bagroupe ya mike tu ekufi bakona bainstrument groupe wana ntango bomoni na bia effectivement toana bakrise ya bachanteur topréféré oyo okota na groupe wana lokola mpe naotaki kisasa bango bakolo na mbongo nayoka oblige nasalaki inane na groupe yango place nakomaki kozwa mwa expérience mpona ya kobeta na groupe professionnel ebandaki nga wana eyaki groupe moko ebetaka mwa style moko ya vraiment lokola baoke jazz baafriza ezalaki mikolo nakuta mpe bamisie minene lokola bagivano mwana vango babeta na baafrica jazz african fiesta nakuti baredance kosala babeta na baoke jazz nakuta bamodero babeta na bafriza banini nakuta bamusicien bene ya solosolo ezalaki passage moko obligé parce que quand tu orchestre wana mona bachanter ebele mene bakariki basalaka bapassage na bango wana na bapapi oyo abeta na oke jazz balekaki wana nga mpe nasali inane babeti wana epuis nazonga expérience na ngai etongoli mpe groupe yango na comprendre comme par hasard mpe etongoli groupe yango esusu na bibi meilleur chanteur ya kote wana crise moko esalami na Viva la Musique à côté na kisasa papa Wemba ayaki na besoin ya chanteur wana baemene ya balongwe ah non ezalaki na 82 badiamanga balongo na dio boyogo baki osala langa star na baevologo bautili zaiko alors papa na mona qu'il fallait recourir na petit nazala koyeba na ntango wana emene ya mpe asalaki lokola abima me azongaki ye alongaka te alongaki te mwa problème ezalaki bon zongi na ye quand même toujours na Viva la Musique heureusement mpe azongaki aremonte groupe papa onaki na besoin ya chanteur moko mpe avoya likolo lokola mwa mosusu bakendeki baya yogo efale mwa chanteur mosusu akanisaki nga déjà à l'époque baparent na nga déjà bakoma kokonte na nga tu peux entendre bakontaki na nga mingi moye na bouge yaki soute bandeko bakati yo te papa bandeko bolibisa biso boyebi ke esika star azali telefone eza kolela mayele te yango omoni ke
bato mosusu mama bojwa bo répondre lelo Luciana aza kopatula mpoke po chance oyo tokozwa yango lisusu bareko ya te otika ye apatula mpoke papa lera mwa ekiti tya mongongo kisusu kitoko oyoki mongongo mpe esi kokita papa nzongo na lisolo nango papa topasula mpoke ndenge lobi nakomi sikoyo ke fale nayaba na Kisasa wapita Kisasa natikaki yango na mwa position moko ke ifale pli nazonga kwa na koma continue vie na ngai ndenge ka nzambe asala makambo bafamille baboyo abinonono soki na makambo ya papa ndaona maite tofani na yawa nzozo pembe na muziki voilà comment ça se combat en musique bien là voyager na Uganda orchestre ya Kibia na Kenya Burundi Rwanda tout ça va concert bon il m'a mis après l'équipe il comme susu kino sikoyo penga ba emene ya balongwe emene ya ba pipuli ba debaba papa ndamona hivi pendant que tout amoni quand même ameka quand même ça quelque chose parce qu'il y a compté toujours là parce qu'il y a vraiment na besoin de pour ça quoi yango wana do mera Amazon nasinae azalaki pe tout moko azalaki toujours koapuye ndani na makambo menga azao sala maba makambo ya mikemike na banzela kisangani kaka ba commerce ya mikemike oli ka banzela baba banga oyo mani et puis tanga kepuna a négocier na likambo ata tima wa mbongo na ndako tunazonga kama mwana na junior mwana tamba skile kuna alors makambo si ba para na moni que non cette fois-ci là on a tenga pe na insister mais non menga ba ngate sous chance sauter bien avion nango yo mbambe nango ba para botika nango ngana ke Kisasa to tala soki sibite apata 2 ans na zonga nanga koya nanga pe ngo na ye na aéroport papa na ya bina bien a continuer dans la musique et puis après singa tanga na sala que moi 2 mois na ye mbaka penda te présenter là mais il fallait na sala répertoire nanga moko boye na kota ika vivre te na ye na ba babanze makala aliwaka sala na répertoire mke ya ngo pa na koti mo répertoire ngo zali papa na azoe occasion ko pe mke que nous avons eu à Bimisanga, c'était comme ça. En tout cas, papa, tu l'as dit, nous avons dit que Diana, DSV, papa, ce qui est au Konyoka, nous sommes papa Sili Koroma, ce qui nous tourne à lui, ce qui peut nous tourner dans les Yemba Noté, au tir la mission de nous sommes et Jean Maboko, papa DSV. Merci, papa Nabiso Jean-Pierre. Nabanzi na landio na kimia nyosuto. Na motuna oyo osiri kotuna ndeko na biso musicien oyo bino nyonso boyebi vraiment musicien munene na kati na mboka ya Congo oyo bino nyonso boyebi moi mituna oyo tunie ya solo moi vraiment to kota malembe na kati na masolo na biso ya solo papa na biso Luciana de Mingongo nga vraiment nazalaka mwa kirie mwa mingi na koyeba eske papa na biso Luciana tisiko abala ubi abala te abota to abota te wana ezalaka motuna moko bato balingaka bayeba mwa vie ya moto po moto bayebaka ye na vie oyo ye azali komene ya solo papa na biso motuna mosusu ezali oyo tokoki kotuna yo ndeko na biso Luciana na esika oyo fandi na poto osala kaka muziki yango ou bien obetaka pe lisusu na bakayu mosusu ndenge ya la keno ba misusu ba musicien mosusu basalaka te baliaka kote ndule kaka sans ndule odamete ba misusu pe bali batu oyo bakenda na bango pe mwa bakayu bazongaka babetaka ndule na ebite na nyosu mibale wana ou bien ozana kati ya nyosu mibale ou bien ozana kati ya moko ya solo yambo papa na biso a répondre biso vraiment moi mituna na studio kuna bo balancer biso moi nzembo kitoko tomela moi mai Soki